Neto lobi azui Sarah azui servante ne na pesi na Abraham baboti Ismaël. Mais nzamba lobi Ismaël te. Héritier na ya kobima na Sarah. Nzamba kokisi. Na sima nzambe akokokisa mwana botami mwana koli. Nzamba ye ayebisi pesa nga mwana na saki. Amen. Amen. L'amour ka lobi na tongo kende na ngomba keno ko sacrifier mwana o na pesi ya promesse. Abraham alamu ki ayebisi Sarah. Azui mwana babani kotambola. Bible ezotesa biso nzela wana batambola ko pendant 2 jours. Imaginez maintenant ndenge na mutema Abraham makanisa ya kobana. Imaginez maintenant makanisi Abraham ndenge ezalaki éparpillé pour azamu. Nzambe yo muto pesa nga mwana. Mais pour ali otosenga ngai. Peu importe ozako kangisa, peu importe ba doute azalaki nango, peu importe passe ya motema azalaki ko avancer pour que kokokisa. Oh nzamba yebisa. Ça veut dire avancer akomi pona kokokisa. Bible ezotasa biso na nzela kutu mwana azotuna ye. Namoni bakoni, namoni nyonso tokosala meme toke kosakrifie wapi yango. Abraham sans le savoir que nzambe abongisaki kuna meme na nani ayebisi nzambe ye pourvoir. Donc nzambe abongisi déjà oya kosala. Ça veut dire tomona o nzambe azosenga biso peut-être ezopesi, peut-être eza passe. Mais tosala nani tokendela na nzela lokola Abraham. Aza na difficulté. Azana tourment mwana ka moko wana nzamba lobi yende ko remplacer ye mais nzamba lobi akele ko sacrifier ye 2 jours de chemin 2 jours kolela na kati passe na motema ni na opesa oyo na kotika nani Ismaël kutu déjà na bengana nana kotika na biloko na ngaki biloko na osala eza ya nani pona ni nzamba senga muto ya na kaki ngai pona nini boye mais a continuer nzela na ye ti akokisi. Oui, ça peut arriver to loba. Nzamba zo senga biso to tongler temple na bakopini. To zana. Ça peut arriver to yimaima. Oui, ça peut arriver to zabat. Mais to zala kaka na nzela wana na détermination ya ko accomplir oyo nzamba sengi biso. Ndenge Abraham azalaki na. Peu importe ko yimaima, peu importe azalaki na ba difficulté na nzela mais azalaki kaka na détermination akoma kiti na ngomba wana pona ko accomplir nzambe oyo asengaki ye. Oyo nzamba sengi biso ekokani kutu tena oyo asengaki Abraham. Ngakunde tokoza na bana 5 tokoza na bana 10 soki basengi yo mwana moko kaka. Ke tozwa mwana poto boma ye na yebite. Yebite mais ozana ngo 5, ozana ngo 3. Bamsumbo pamba kaka zana osano la résoudre. La passe tozotala totali parcelle totali ndenge passe za na kotongwa. Mais Abraham alobaki Dieu pouvoir donc nzambe akopesa oyo tokosacrifier kuna na temple. Donc nzambe akopesa biso oyo tokopesa po totongela temple na ye. Mais tozala nde déterminé ya ko accomplir ndenge nzambe alobi. Soki naza déterminé, tango na kozwa 10 000 na koyeba tellement makanti wana naza nango na koyeba na longola 2 000. Soki naza déterminé, soki nazo $100 na koyeba ndenge na kolongola $20. Mais soki détermination wana ezate ata nazo $1000. Makanti kolongole ko sana ngote. Mais tozala nde déterminé à accomplir volonté nzambe, nzambe akopesa biso. Amen. Amen. Ngai mo exemple ezala bona juna mbongo ora ni sombela kilele. Na pesa nzambe comme était saraki nazwa oyele. Bino boko pesa ba kemo esa pe matese pe était abino. D'abord makambo mutalo de vision. Vision va ko l'accès à mon travail ko tel misa mo tango. Mais azana a vision va ko l'accès 10 à vous. Yale ko tuna bato ya gris. Na pesa on s'arrêter pona bora cha kuna discuter. Mais ça pona bulamu na pango. Mais pas je comprends le mot. Je suis à ce moment là discuter. So na pesa ni kusala zaka palo sala ba chapitre ko sawa. Yende zamba pesa ni on. Exactement, bah, acabou de vision. Maintenant, je suis pour essayer à l'autre David. Je suis agora, a comissão de Tocani. Je sais là, a déterminé. Bon, exemple, un gars mon condamné. On fait ça 22 500 qui a bon, on fait ça au
na soko koti église même to un jour au frapper ko tika la église matadi pe bana ngate ba ko fanda kuna e comme église va passer belé papa ko pero si mo na pes comme les télé église va passer oyo bon il faut perdre nan oyo sanango après ko so o pesalini mais soko soko perdre tenan o sanango oyo de ko sanango ba ça c'est ça Alléluia. Dès Samuel chapitre 7, le verset 1 à 3. David akombe kuvanga ndako na ye bokonzi. Yawe azali kubatela ye liboso bangune na ye nyonso. Mokolo moko mokonzi alobi na prophète Nathan, tala nazali kovanda na ndako oyo ekoumela oyo batonga na banzete ya cèdre. Kasi nazo kumona motema pasi na ndenge sanduku ya boyokani ya Yawe ezali kovanda na ndako ya kapo. Pasi na kozala na église ya kundu yema pasi kozala peuple kotonga mpe ndako monene soki otongi ndako ya yo moko personne ofandaka te eloko ezangi na ndenge groupe tozala bope totongela Yawe tokani. Wana Nathan azongisi esala ndenge motema na ye elingi pamba te Yawe azali na yo. Amos chapitre 6, versets 3 à 6. Chapitre 6, versets 3 à 6. Bokanisi ete mokolo ya mawa ezali mosika. Nzokande bino moko bozali kokomisa mboka ya bino mobulu. Bozali kolala na bambeto oyo batia bilili ya pembe ya nzoku. Pe bozali komitanda na bakiti ya minene pe ya kitoko epona kolia bana meme pe bana ngombe ya mafuta. Bozali koyemba yemba epe kopeta likembe. Bozali kosala mizike ya sika epo bokokana na mokonzi David. Bomelaka vino na bakope minene pe bopakolaka mafuta ya kitoko koleka. Kasi bozali komona motema pasi te na ndenge Israeli ezali kokufa. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on la bien. Tali ndako na télévision. Tali ndako na oka. Tali ndeko zali. Mais aujourd'hui, la télévision, c'est la télévision. Merci, aujourd'hui, moi, total amour. Exact. Aujourd'hui, la té. Ni le Seigneur ça na paro na zo so ni le Seigneur ça. Na paro na zo so ni le Seigneur ça la o isiko e bon. Que ce que de tokani. Amen. Nzemu